Mbote bandeko esengo mingi ya kokutana na bino na Lingala Tutor. Lelo na Lingala Tutor toko lakisa bino lolenge nini ya kosala dessin oyo na Photoshop. Toko kende na Photoshop na biso, toko ya na file. Ensuite toko fina new. R kobimisela biso tableau oyo, toko ya na A4. Toye awa na orientation. To cliquer na forme oyo ya rectangle. Tokoya na create ou Nicolas sa créer. Et comme c'est la biso tableau oyo na kati ya tableau nde tokosala projet na biso ya sika. Na koya awa na cadena na ko cliquer pour na elongwa. Tokoya awa na palette ya calque awa. Toko créer calque mi balé. Nanu pona kobanda calque mibale a nde tokocha langi na biso ya moindo na ya motane, couleur rouge na couleur noire. Toko cliquer deux fois awa toko fina mbala mibale pona ko changer couleur, ko changer combo. Toko koma moindo. Ensuite na oya mibale na ko fina mbala mibale na ko koma motane. Pona nini tozokoma ba kombo na calque pona sunga biso to bunga te R toko créer projet na biso. Nakoya na moindo awa. Ensuite nakoya na outil ya remplissage oyo eza awa. Déjà sélectionné awa na langi ya moindo. Nako cliquer na katikati awa ekotonda elana pona lisusu moindo vraiment ya makasi. Nako cliquer kozala moindo ya boye. Ensuite nakoya awa na motane na calque na biso ya motane. Nako bia na outil brush na biso awa. Nako cliquer na brush tools. Ensuite ya kopona langi ya motane ngwa rouge foncé. Nakoya awa na forme na biso nakopona oyo ya brush oyo, nakopona forme oyo, nakovimbisa yango mwa moke. Ekokoma munene boye. Nakofina awa na katikati bomoni ndenge na fini automatiquement rouge na biso ya langi na biso ya motane etondi awa na tableau na biso. Soki totondisi yango boye tokofina lisusu contrôle T olingi kolakisa transformation. Nakoya na alt na bouton alt nako maintenir yango, nakoya awa na basonge awa na kobenda yango mwandambo. Omoni ndenge etondi tableau na biso mobimba na kofina OK. Pona ko créer moi ezalaki awa nakoya awa na kosala calque ya sika. Nakopesa yango kombo moi. Nakoya na ellipse, outil na biso oyo ellipse tools pona ko créer cercle na biso to mbuma na biso ya moi. Nakofina shift, nako maintenir shift na bouton gauche. Yeyo nasali cercle na biso. Nasali cercle na biso oyo ezalaki kaka na couleur langi ya motane. Nakoya nako changer yango, nakopesa yango langi ya motane ya moi. Yeyo napesi yango couleur na biso jaune. Nakoya nako kanga fenêtre oyo. Ensuite pona kopesa yango aspect ya moi tokoya awa na FX. Tokopona hauteur glow. Hauteur glow bomoni bien na fini na hauteur glow epesi yango aspect ya moi, aspect ya ko ngenge. Nakofina OK. Nakomatisa yango mwa awa likolo.
Ensuite pour nosala matiti na biso c'est simple, tokoya lisusu awa tokocreye calque mosusu ya sika oyo tokokitisa yango awa, tokotya yango entre moi na motani, yango ekozala na katikati ya tokopesa yango kombo matiti, topesa yango kombo matiti. Awa nde tokotya matiti na biso. Mpona kotya matiti na biso tokoya na outil na biso brush kaka, tokoya awa tokochange yango forme, tokochange yango forme. Matiti na biso eza awa, ba broche na biso ya matiti ya ba forme bela matiti oyo yo moko okopona okotala oyo nini olingi otya na calque na biso ya matiti. Ngai par exemple naponi oyo na ovimbisa ye mwa ndambo, namatie mwa ba pixel awa, naovimbisa ye mwa forme. Et ensuite nakoya awa na couleur, nakotya ye couleur ya moindo, donc langi ya moindo. Nako cliquer awa, omoni na cliquer ekomosala forme matiti, nazo bamba bambango konesa la forme ya zamba na ngai. Nakoya lisusu kaka awa na forme ba broche nazo changer. En fait il faut ko varier ba matiti na yo. Koki ko zora ba matiti moko te, koki ko changer ba matiti mosusu. Nazo ya nazo changer ba matiti. Par exemple na poni oyo ko bambango konisa la forme na ngai ya zamba, nazo bamba. Bozomona bien nde nazo bamba. Nazo bamba. On a esa la forme nanga ya zamba. Ya susu awa nakovimbisa ya mwa ndambo. Ozo bamba, ozo changer yango pe mwa pixel pona ezala ndenge mosusu kaka nde na zamba ezalaka. Matiti nyonso ekokozala kaka munene moko te, mosusu ekozala munene, mosusu ekozala mike. Ezo dépendre na ndenge nini ozosalela, ezo dépendre na inspiration na yo, eloko nini ozolinga osala. Ozobamba eyo abambiye na ye awa. On a epesa yango aspect ya lolenge mosusu. Nazo luka ba modèle ebele oyo nakoki kopona pona ba nini nanga nazo luka yango. Ozomona awa nazo luka ba modèle ezo changer, nazo pona o namoni oyo okomona esepelisi yo okoki kobamba. Okosala yango kaka ndenge moko nde nasalaki te na affiche wana mosusu, me okoki kochanger ope namoni esepelisi nga. Naoya kovimbisa ye mwa ndambo awa epuis naye kobamba ye mpona kaka esala zamba mwa ebele. Nazoluka toujours oyo ekoki kozala bien pona zamba na ngai. Nazopona eza tellement ebele, faut kotala oyo nini osengeli nango. Nasepeli nango te, CTRL Z mpona kozonga nsima. Zoluka oyo nini ekozala bien mpona ngai. Oyo CTRL Z naye kotya yango awa na coin. Zoluka nazoluka. Ensuite, soki osilisi boye, oza na besoin lisusu ya kotya banyama oyo bazalaki awa,
kosala calque mosusu ya sika oyo okokoma banyama na biso. Tokozwa banyama na biso bakalke ya oyo nakomi banyama na kokitisa yango awa, yango ekozala na se ya matiti. Nakoya awa na koluka oyo brosha banyama yango oyo nazoluka nyama nini oyo nakoki kocha awa oyo kuna bozalaki ba girafe bazalaki. Nazoluka nyama nini nakoki kocha awa. Namoni deja girafe oyo nasepeli na ye awa na kokotisa ye. Girafe aleki monene na kodiminue taille. Mpona kodiminue taille ya girafe c'est simple, ofini CTRL T oye awa na coin okokitisa ye mpona kokitisa o maintenir alt oye na coin okitisi ye. Omoni girafe na nganda komi natie ye awa. Ensuite nakoya lisusu kaka na broche awa naoluka lisusu aspect mosusu banyama ya aspect mosusu. Nazoluka nyama nini namoni nzete oyo ezalaki na projet na biso wana naoya kocreele yango lisusu calque na kokoma nzete ya awa aklike nakoki mpe kodiminue nzete oyo CTRL T oye na coin awa o maintenir alt odiminue ye. Ba broche nyonso na utiliser on a kochango na lien ya description na YouTube oyo okoki ko télécharger yango facilement pona yo pe o salela yango. Na koya kaka awa na broche na compléter na koluka forme mosusu girafe oyo eza lokola mama na mwana koma lisusu nyama 2 koya awa nakotika ye awa nakobeta CTRL T vu kaleki munene nakodiminue mpona esala lokola mama na mwana naye awa nakitisi ye na se. Ya awa na pusi girafe oyo mpanzi na kliki awa na pusi mwana awa nakoya lisusu na outil na biso broche mpona natia nyama ya suka naotia zèbre to cheval azolia matiti naoya na okoma nyama 3 motika ye awa nakoya nabeti CTRL T abimi boye naye na alt nakodiminue ye komise mwa moke maintenir alt nanga. Donc ngai pona lelo nasilisi tutorial oyo bino moko bomoni ndenge ezali koya na kodiminue mwa moi oyo olimbisi CTRL Z CTRL Z CTRL T ofina shift nanga pona a changer modèle T yango oyo forme na ngai ya zamba yango oyo nasilisi mpona
exporter, c'est simple. Oye awa na file, oye na Savas, oponi JPG oyo voilà que sabino na tutoriel mususu ya pourquoi ba forme ya ba format quoi. Donc comment Safari 2. OK. Dossier na ngai ya Lingala Tutor yeyo Safari na ngai yo amini oyo Safari ya liboso mibale yeyo oto sala biso nyonso nzela moko yango. J'espère que vous avez aimé tutoriel oyo tokokutana na mikolo mizali koya. Merci beaucoup. Bobo sanate ko s'abonner na page na biso ya YouTube, bo activer cloche ya notification à chaque fois bobanda kozwa ba tutoriel ya sika tokutana na mikolo mizali koya. Merci, ciao.